Fumu ya mapati ya RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à l'indice régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Na balandinyo so ya infolinga la journée ya peuple pour na peuple tout fongola basango na biso na Assemblée nationale et pas wapi ba honorable député nationaux bazalaki na séance plénière mercredi 17 avril na bokambami ya président ya bureau d'âge Christophe Mbosso et pas wapi plénière a décidé qui pour na o etali répartition ya ba poste na bureau définitif héritier Mapine reportage. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. Plénière ya mercredi 17 avril 2024 dans l'Assemblée nationale et Kambamaki et Paya président ya bureau d'âge Christophe Mbosonko d'Ampoanga. Bosimba que plénière a décidé na répartition va poste pour na bureau définitif. Plénière où yezala qui chargé pour na répartition oyo et fila qui vraiment tina butu makasi na suka na yango ba député bandimi répartition selon ba prescrit règlement d'ordre intérieur majorité bango ba mipesi ba poste ya président premier vice-président deuxième vice-président rapporteur questeur pe questeur adjoint boy opposition ba pesi kaka rapporteur poste ya rapporteur adjoint boy rapporteur titulaire à kozala bongo na niveau ya majorité boy 28 députés ya opposition bango ba ko se contenter na poste ya rapporteur adjoint pour na ko régler situation au bureau d'âge a proposé qui mise en place la commission paritaire majorité opposition oyo ezalaki constitué na 31 membres 16 ya majorité pe 15 membres ya opposition commission oyo azalaki bongo na mission ya ko décider pour na oyo etali répartition ya 7 postes ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Commission Oyo et Sengelaki et se réunir pendant 1 heure dans la salle de banquet à Palais du Peuple. Nasuka ya 1 heure wana commission a dégagé qui consensus autour de la répartition. Badressa qui procès verbal ya constat ya échec pe ba soumettre qui yango et pas ya plénière. Sur base ya PV Oyo plénière a décidé qui na souveraineté nyonso pour na Oyo etali répartition va poste na bureau définitif. Débat na plénière a balisé qui chemin pe a décidé répartition et salimi na ndenge Oyo touti kotangela bino alors que majorité yé à cause va poste Oyo ya président premier vice-président deuxième vice-président rapporteur questeur pe questeur adjoint. Opposition Azvika Kaposte ya rapporteur adjoint. Pour la suite, il y a processus, il y a mise en place, il y a bureau définitif, bureau d'âge. À cause la calendrier pour l'élection, il y a bureau définitif. Namikolo Ezali Koya P et Kozala affiché. Pendant temps, Oyo ba concertation Ezali Kokoba. Première ministre Judith Soumina Toulouka Kobaki na ba consultation na mercredi 17 avril et Paiwapi ayambaki action pour l'unité nationale pe force politique alliée à l'IDPS Boulanda ba détail et longona héritier Mapindemi. Premier ministre Judith Soumina Toulouka azali kokoba se kokoba na ba concertation na ye. Mokolo ya mercredi 17 avril 2024 ayambaki bongo 5e regroupement politique oyo ezali action pour l'unité nationale. Boye kambamaki na coordonnateur na bango honorable Mpanga Walukalaba Eli ya Mitwaba na province ya Okatanga.
6e regroupement politique ezalaki bongo ba force politique pe allié ya UDPS o ekambamaki epai ya Irène et Sambo Diata présidente ya regroupement boye na suka ya masolo na bango boyo kandenge balobaki toyebisi na ete oyo esegemeli kosalela ya liboso ezali kotia kimia na mboka parce que mobulu oyo ezali kosalema na est oyo Rwanda azali kobundisa biso yango ezali kosunga te ete mboka na biso ekenda liboso ya mibale tomoni pe ete population azali konyokwama esengelmi ministre mokonzi atala ndenge nini komi okipe na social kokanisa pe na makambo ya bakuluna oyo ezali na ville ya Kinshasa ezali na ba province mususu atia pe miso na ye wana po ete kimia ezonga na mboka ba concertation ezali kokoba se kokoba pona koluka ndenge nini ko former gouvernement oyo ekozala diriger epai ya premier ministre Judith Tuluka tikala kaka na chapitre ya premier ministre Judith Tuluka pona ko signaler biso que jeudi 18 avril 2024 ayambaki na audience au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk o azalaki accompagné na chef ya MONUSCO Bintou Keita. Reportage. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki bongo mokolo ya jeudi 18 avril 2024 na hôtel du gouvernement au commissaire ya ba Nations Unies pour na makambo etali droit de l'homme Volker Turk azalaki bongo accompagné na chef ya MONUSCO Bintou Keita babetaki masolo elongo na premier ministre Judith Suminwa pour na makambo etali droit de l'homme surtout que RDC ezali bongo confronté na makambo ya droit de l'homme mingi penza na partie est na yango epai wapi RDC azali agressé epai ya ba M23 na nzela ya Rwanda boye na suka ya masolo na ye elongo na premier ministre Judith Suminwa Tuluka boye au commissaire ya ba Nations Unies pour na makambo etali droit de l'homme Volker Turk alobaki poleleke masolo eleki kitoko elongo na premier ministre Amonique premier ministre azalaki vraiment attentive pe collaboration et kozala étroite entre institutions naye et longona au commissaire ya ba Nations Unies na makambo etali droit de l'homme pambate gouvernement ya RDC azali tango nyonso attentif pe azali kobunda bunda pona makambo etali droit de l'homme na motuna mususu epesamelaki ye par rapport ya makambo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo Volker Turk atalisi poleleke ezali situation moko inadmissible oyo esengeli communauté internationale atia attention na ye pona koluka ndenge nini ko résoudre problème oyo na est ya République démocratique du Congo afin que population avanda na kimia likambo etali droit de l'homme ezala respecter Volker Turk na micro Volker Turk a promettre pe kolobela mingi pona RDC akokoba na kosala plaidoyer epai ya communauté internationale po ete mongongo ya RDC tango nyonso eyokana na makambo etali droit de l'homme pambate tango nyonso basi bazali violé ba makambo ya mabe ezali kosalema ezali vraiment eloko moko ya malamu te donc Volker Turk en bref alingi kolobake masolo na ye elongo na premier ministre Judith Suminwa Tuluka elekaki vraiment malamu pona makambo etali droit de l'homme. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple ba mekaki kolobe la situation ya formation ya gouvernement o yezu moi retard et lokonini ekoki kozala à la base ya tentative ya ba réponse pas ya héritier malpigné. Oui, rencontre Outé Kosalema, Mikoleleki entre Premier ministre Judith Tuluka, P Présidium, il y a Union sacrée pour la nation et Zali ko suscité espoir, il y a cercle politique, il y a République démocratique du Congo. Après Misala, il y a informateur, il y a effort où il y a qui déployé et pas il y a formateur, il y a gouvernement. Annonce, il y a nomination, il y a Premier ministre et Talisaki, chapitre Moussous pour la gestion, il y a République démocratique du Congo. Natina wana malgré ba avancé, Oyo, Ezali Komonana, non publication, il y a gouvernement, Ezali ko soulever interrogation ya ndenge na ndenge na ba coulisses ya pouvoir boye ba jeu ya influence pe ba intérêt oyo ezali ko bomba na sima ezali bongo ko umisa formation ya gouvernement
pe ezali kotalisa obstacle oyo ekoki komona na po gouvernement ezala formé situation oyo ezali bongo kotalisa ke processus politique na République démocratique du Congo ezali ndenge moko te lokola na bamboka mosusu lokola Sénégal oyo bazali kotia na lumière makambo etali ba intérêt ya population pour la République démocratique du Congo complexité pe lenteur ezali bongo difficile ya ko remarquer que ba intérêt personnel ya acteurs politiques ezali komona na mingi boye ba éléphant politique oyo bazali prêt ya kosala makambo nyonso po kaka bango ba se retrouver na gouvernement nzokande bakutani pe na libanga ya Judith Tuluka oyo azali koyebisa ba responsable ba parti politique oyo tobengaka ba autorité morale to pe ba gros poisson esengeli ba déchanter déjà pour na présence na bango na kati ya gouvernement na ye ko servir mboka eza kaka na kati ya gouvernement te kasi okoki pe ko servir mboka na ba institution mosusu culture politique oyo ezali bongo accès na préservation ba intérêt individuel au détriment ya bien-être collectif to pe ya population ezali kotalisa pose ba politiciens oyo bazalaka na yango na contexte oyo ezali bongo impératif que transparence ya responsabilité pe engagement ya moto nyonso pour na bien-être ya population ezali kaka gouvernance oyo ezali fondée na intégrité pe volonté ya ko servir mboka na ensemble na yango nyonso nde ekoki ko permettre mboka na biso eyeba na kokende liboso kasi soki bakter politique oyo tobengaka ba autorité morale bango nyonso bazali kowelela kaka kokota na gouvernement motuna ezali este ebele bazali kowelela to pe bafetaka ntango bakoti na gouvernement ezali bongo mpona koservir mboka to pe ezali po ete bakese na bango eyeba na kozala rempli na misolo nyonso wana ekofrene développement ya mboka. Tout changer chapitre pour nakoyeb sabino comité de gestion ya Transco et outil Kozala reconduit et pas ya chef de l'État à organiser qui cérémonie à remise et reprise entre PCA sortant Taylor Lubonga PPCA Yasika Jean-Claude Dumbi cérémonie et Salemaki jeudi 18 avril na dépôt 2 ya Transco na commune Yalimete Stéphanas Kandepe héritier Mapindemi. Comité ya gestion ya société Transco oyo euti kozala reconduit kalamingite et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali dirigé et pas ya bâtonnier Cyprien Beremoba pena adjoint na Flori Boatuka Katema bango organisa ki cérémonie ya remise et reprise entre professeur Taylor Lubanga ancien PCA et Jean-Claude Ndumbi oyo azali nouveau PCA ya Transco cérémonie et salemaki jeudi 18 avril 2024 na dépôt de ya commune ya limité na ville ya Kinshasa ba personnalité ya ndenge na ndenge ba répondaki présent na activité solennelle oyo lokola Désiré Bougiriri directeur ya cabinet pe représentant ya ministre ya transport Marc Ekila ba administrateur délégué pe quelques directeurs ya Transco et longo na ba invité de Marc Ebele ba zalaki pe wana na rendez-vous et Sengeli Bosimba Canada sur le 5 avril 2024 na ordonnance présidentielle oyo ezalaki rendu public na chaîne nationale des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé qui confiance na et pas ya bâtonnier Cyprien Beremoba pe monsieur Flori Boatuka Katema bango bazali bongo directeur général titulaire pe directeur général adjoint ya établissement public ya transport au Congo Transco na Mokuse na occasion wana anomaki pe Jean-Claude Ndumbi nouveau président ya conseil d'administration PCA ya Transco na remplacement ya professeur Taylor Lubanga bosimba ke cérémonie oyo elekaki vraiment kitoko PCA Jean-Claude Ndumbi a côté désormais na fonction na ye na kati ya comité de gestion ya Transco. Na éducation to simbake na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombongo ezwami na commune ya Kiseso eza na batele ya makasi oyo ba école ebeleza ko profiter na yango ba témoignage na yango na micro ya Ladiland. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, toujours en avant. Bazali ko pesa éducation na ndenge ya kosakanate, ba enseignement ya qualité, et zali ko pesa na complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Bana nyonso ya Kisenso, pe ba commune ya Zinga ya ville ya Kinshasa, balobi, merci mingi honorable Nerombungu, na ndenge ozali ko sala na éducation cheval de bataille na yo. Bosimba ke awa na complexe scolaire Mama Pemba, ba atelier
et kuba pratique ezali ko salema na ndenge ya nyama bosimba bana ya 6e scientifique bana ya électricité mingi penza pe 5e coupe couture balekaki awa na ba atelier pe na ba laboratoire pona ko sala pratique ndenge kaka bino moko bozali komona bazali ko panza ba moteur ya ndenge na ndenge l'électricien bazali ko bongisa courant alors que nanu ba silicité botala bino moko makambo ndenge ezali ko salema bana complexe scolaire mama pemba bangonde ba ko simba électricité ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mikolo ezali ko ya mécanique ba moteur ezali ko panzana pe ezali ko zonga na ndenge ya ko sakana te botala bino moko bilili bongo bana coupe couture ya ko simba ezali te botala ba machine tondi na atelier awa ezali ko favoriser pratique na ndenge ya ko sakana te awa mwana na machine na ye bongo bekol ya nzinga ya complexe scolaire mama pemba bango pe bazali sauver balobi babiki bekol nyonso bazali kotinda bana awa na ba atelier pe na ba laboratoire ya complexe scolaire mama pemba po basala pratique ya solo complexe scolaire mama pemba ya fondation Nerombungu balobi bana ya bekol nyonso ya nzinga bako kende lisusu ba commune ya musika teo bako suka kaka awa pona ko sala ba pratique na bango mama papa osepeli mwana azwa enseignement ya qualité yebaka honorable Nerombungu fumabanga moyo et si apesa solution awa na complexe scolaire mama pemba nyonso ezali sur le plan pratique ya kosamba ezati. Mois d'avril eza mois moko oyo bamvula ekonoka ebele na ville ya Kinshasa pe na ba province ya RDC ndenge Météosat a prévenaki déjà bien avant Bolanda. Ndenge kaka météo annonçaki depuis mois de février na République démocratique du Congo, c'est le centre météo ya République démocratique du Congo, balobi ke oyo tokoti ezali na deuxième semestre ya bamvula makasi oyo esengeli e banakonoka pour le mois d'avril 2024, la pluie excédentaire, ndenge batalifi, balobi ke excès ba précipitation et comme na la ville ya Kinshasa, pe na ba province et belé ya République démocratique du Congo, na mois d'avril pe mois de mai, ba inondation, ba éboulement de terre, pe makambu ya ndenge na ndenge ekoye bana kosalema pamba te tozali en pleine saison de pluie oyo mai esengeli eye bana komata pe mabele ekoninga na bisika wana ezali kotalisa prévision ya météo pona oyo etali mois d'avril pe mois de mai na ville ya Kinshasa pe bisika na bisika ndenge responsable ya centre météo ya RDC Augustin Tagisabo azali kotalisa alobi ke bamvula ekonoka makasi pe ba quantité ya mai ya mvula ekozala vraiment likolo au-delà même ya ba 20 millilitres. Et mon ani pena ba ville lokola ya Kalemi, Kabinda, Ilebo, Mbujimai, Kananga, Chikapa, voire même na ville ya Lubumbashi et Paiwapi, pénétration ya océan Indien ezali ko salema nde ba situation oyo ezali ko se développer ezali ko affecter sud ya République démocratique du Congo pe ezali ko koba kuya ko lekati na ville ya Kinshasa yango ezali pe na ensemble ya République démocratique du Congo na tina wana lokola Metelsat azali ko prévenir déjà ezali ko senga ko sala keba pona ba nyonso ba vandi nzinga ya bibale nzinga ya ba rivière pe bisika oyo mabele ezala kapete tango bamvula ezali konoka esengeli ba disposition eye bana kozwama ndakisa oyo ebetaki déjà weekend eleki ezali kotalisa ebandeli ya oyo nyonso Metelsat annonçaki depuis mois ya février na République démocratique du Congo. Ngambo ya religion bosimba ke église centre missionnaire Nayot o ekamba makaipa ya apôtre Pichu Silas bangangu ba clôturaki convention na bango o ebengamaki réveiller une femme se sauver toute une nation. Pendant 5 jours, convention et yindaki na ndenge ya kosakana te na église centre missionnaire Nayot oyo ekambamaka epai ya mosali na nzambe apôtre Pichu Silas bangangu bosimba ke la force d'Esther nde ezalaki mama na likambo pour na convention oyo na kombo na yango réveiller une femme c'est sauver toute une nation. Pendant 5 jours ba homme de Dieu ba lekaki pour na kolimbola pe kotalisa la force d'Esther oyo ezalaki bongo thème principal pour na mokolo ya suka, c'est-à-dire dimanche 14 avril 2024 et yindaki na ndenge ya kosakana te louange ezalaki au rendez-vous mbende ya bokonzi na nzambe et tombwamaki na ndenge ya kosakana te
poete ba groupe ebele bazalaki wana basalaki louange pe adoration ezalaki vraiment au rendez-vous. Simba ki na sima ya mateya basali na nzambe nyonso bazalaki présent basanganaki basalaki cercle basimbaki drapeau na maboko basambelaki pona mboka na biso République démocratique du Congo na bisika nyonso eyeba na kozwa kimia ba Esther batelema na gouvernement ba Esther batelema na parlement ba Esther batelema bisika nyonso po ete mboka na biso République démocratique du Congo ekende liboso na biso etika voix ya Esther eganga pour que nzamba sala quelque chose voix ya Esther eganga je sais pas ce que nzamba lobela ingai mais Esther moko aza premier la président de la République Esther moko aza premier ya président parlement Esther moko aza premier ya président ya Sénat ba Esther baza na kati ya ba ministre ya ba ministère pe ba Esther moko ba premier na ba ministre ba députés provinciaux ba sénateurs je vous en supplie toute femme qui est élevée en dignité et les mabosungamo. Suite à la modernisation et à piste ya Luano na Lubumbashi, le CAA a modifié horaire ya ba vol na ye na ba différentes villes ya RDC. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimbe Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader. Na rubrique Nabiso ya Boye Bilelo, rédaction ya Info Lingala Elobeli Moringa. Moringa ezali plante moko médicinale yango ezo posséder na grande quantité ya ba vitamines pe minéraux tomoni bongo fer, caroténoïdes, quercétine, vitamine C pe bongo na bongo. Moringa ezali riche na propriétaires antioxydants pe anti-inflammatoire na oyo etali ba bienfait ya moringa bosengeli koyeba ke moringa ndenge eza wana augmentaka capacité ya respiration, c'est-à-dire ba étude moko indiqué que plante oyo eza capable ya ko soulager ba symptômes ya ba maladie respiratoire chronique tomoni bongo asthme pambate yango esungaka pona ko augmenter ba concentration pe hémoglobine et augmentaka pe lisusu oxygène oyo ezali ko circuler na makila. Moringa e prévenaka diabète pambate yango esungaka pona ko réguler stress oxydatif na organisme oyo ezali ko sala ke e réduire taux ya sucre na makila pe e protéger ba cellule ya nzoto. Moringa e protégeaka motema pambate esungaka pona ko diminuer absorption ya
cholestérol na misisa pe lisusu ereduisaka formation ya ba plaque ya graisse na ba artère pe lisusu ekitisaka risque ya maladie cardiovasculaire. Bosengeli koyeba ke moringa e contrôlaka tension artérielle pamba te ezali bongo na présence ya tocopherol pe lisusu polyphénol kobakisa flavonoïde na ba composition nango. Boyeba ke moringa ekoki kosunga pona ko participer nyonso wana ko contrôler tension artérielle pamba te ba substance nango ezali bongo vasodilatateur pamba te esungaka po na ba vaisseau sanguin na ko détendre pe lisusu ko améliorer circulation ya makila. Moringa e facilitaka perte ya poids pamba te e matisaka sensation ya satiété pe lisusu na conséquence nango ekitisaka quantité ya aliment pe calorie oyo moto alie yango e facilitaka perte ya poids. Bosengeli koyeba lisusu ke moringa e prevenaka pe e kombataka anémie pamba te etondisami na quantité monene ya fer tomoni bongo 105 mg pour na chaque 100 g oyo ekoki ko favoriser formation ya globule rouge pe lisusu komatisa quantité ya hémoglobine na makila yango esalaka ete esunga traitement ya anémie surtout na ba anémie oyo ezali causé na manque ya fer. Moringa e augmentaka ba défense immunitaire pamba te na composition nango osengeli koyeba ke moringa eza na vitamine C ba polyphénol pe lisusu bêta carotène kobakisa ba substance oyo ezali na potentiel pona ko renforcer système immunitaire na ko augmentaka ba défense naturelle ya organisme. Olingi kolata sapato ya kitoko place ezasi moko na 7e rue limité na place commerciale elongo na Papa Griffe. Pasi na ngai eutako apio olingaka basapato kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya limité na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto basapato ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre mozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même un ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel Bogo Changa Maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on dit que ça la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Nasa été dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Gentili Mobila. Oui, adjoint les alliés chez Gogo Moulumba, fils gouverneur Gentili Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au Bonaïli qui m'a politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit un peu monsieur on a passé à Badoura Kekele pour on a la présence de la salle dans un bien organisé dans ça les candidats nous suboyo et c'est l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un avis. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio.
il faut simba science. Mais non simba science na vina ngati. Donc chaussure ya awa. Ozala osala fête, odia batu nyonso na fête. Nataka pesa awa. Ozala ozana mariage lata awa. Ozana sapatu ya munene, lokola eliki. Yaka na odimina ngo koma ngwa yemoro. Kokoka yo. Ozana o ngwa yemoro. Onge koma bolite lokola il yaka na osala ngo. Na saka réparation, na saka fabrication. Donc na yebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse Ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela toza na communiqué nécrologique bolanda lecture na yango elongo na héritier Mapindemi. Famille Muteba elongo na maître Poison Muteba bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya mwana ndeko pe yaya na bango na kombo ya Kabanga Luboya oyo ayibanaki mingi na kombo ya Kaba ye akufa kibongo mokolo ya samedi 13 avril 2024 na nsima ya bokono. Programme ya matanga ezali boyi mokolo ya samedi 20 avril veillée mortuaire ekosalema na salle de fête babengi Laurentine oyo ezwami na avenue Kasavubu numéro 5858 en face de la station Total na Bakayao na commune ya Bandal. Mokolo ya dimanche 21 avril le lever de corps ekosalema na morgue ya hôpital ya Kintambo na sima mwa recueillement ekolanda pe nzoto ya mowei ekokundama na cimetière ya Kintambo. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Kabanga Luboya Kaba. Journal la biso ekomi na suka soki bosepelaki na édition ya lelo bolwa merci na Igor Tingwa azalaki na nsima ya caméra. Journal la biso ya peuple pour la peuple ezalaka supervisé epai ya héritier Mapindemi coordonné epai ya Stéphanas Kande pe na côté ya montage esimbami na Christian Kangebeni. Potikala malamu. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader